Tongi to Sabino santé à Sans Rival eza penza malamu te que hôpital wana par rapport ya ran na ba combat bunda hôpital wana ezali na poids na été parce que parmi bateau Sans Rival a cibla qui tant azo kapasi et qui a annoncé ngape nazaki na kati mabe nzambe zate ndebo mona nga nazai pas Sans Rival ce boki mama kelele kuna nièce na ya zolamba. Mais na yeko kuta été azana topé présidence et yoka kimbela wana que Sans Rival aza malamu te ba délégué ki batu wana malobo na koloba yuti na mwana ngate iza malobo yuti na munoko boko tuna Sans Rival ezani poison ezani typhoïde ezani souci ba lingaka Sans Rival to sengi na bino bo sambela pambate. Dans la démission est belé, dans l'andara pour ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Hallelujah.
La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part. C'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là. Vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Temba, référence rond-point Forestcom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavubu. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, bonjour na bandeko nyonso oba kolanda biso bisika nyonso na baitando na bino. On est ensemble, il n'y a pas de souci. La princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokoa, la présidente du Parlement céleste, députée quoi. Tous nous avons besoin de la bénédiction de l'éternel, car la bénédiction de l'éternel enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Encore une fois de plus, mbote. Na banzete toza na rubrique oyo mukia tozo pesa bino pamba te bayo balandaki na mikolo elekaki bamonaki la sœur Tiffany nazaki na cadre oyo kitoko ezaki pa ya notre bien-aimé pasteur, un grand combattant ndeko sans rival oyo awutaki na mboka ya Afrique du Sud ces derniers temps depuis changement et kotaki azalaki aza na biso na Kinshasa, donc atikaki Afrique du Sud vraiment aza na Kinshasa na banzete batu lobi babengaki ngai pona kotuna nga basusu bakomeli ngai depuis Afrique du Sud misusu depuis Poto pona kotuna ngai sango boyokaki ya ndeko sans rival. Vraiment ngape nazwaki yango parce que parmi bateau sans rival a ciblaki tango azoka pasi et qui a annoncé ngape nazaki na kati, mais malheureusement comme nazana ba démarche ya makambo concert na monaki yango te, donc téléphone ezaki na maboko na ngate na retour nde na yoko tanga bo na moni directement na bengi mais nazwaki été faudrait dire nazwaki été nazwaki petite sœur naie, je pense bien, c'était sa petite sœur to solo la kina alba kina soka kompembe na kopesa ngai na ko rappeler, je pense nazwa qui était alors on a s'est décidé que na rappeler na fin de compte na rappeler qui na cause de son rival met na yoka qui vraiment zolo ba makam na yoka ti bon na kataki na mkusi na saki na royal lobby na comprenant que azaki vraiment souffrant alors lobby ngunde za lelo mabe nzambe zate nde bo mona nga na ze pas son rival ce boki mama kelele kuna nièce na ya zolamba mais na yeko kuta été azana hôpital aki hôpital donc bisika ba transférer yé na hôpital moko de la place ya mnene to kotanga komote mais néanmoins ba de ko ba été ba transférer sans rival na hôpital moko X na yeko kuta été. Mais le cas de Sabino, santé à sans rival, eza penza malamu te. Donc, pambate la princesse d'éternel, elle a preuve à l'appui. Nde beaucoup mon anga nazali pas ya sans rival santé za malamu te. Yango ba emi balbaki non hôpital wana zali ko keneza propriété nde to baki na mbaleleki na ma docteur par phrase que hôpital wana par rapport ya rang na ba combat bunda. Hôpital Wanezali n'a point n'a été. Alors de la même manière aussi bino peut bandeko bolingaka sans rival na ba bolingaka été na bo soutenir était bon baki que hôpital Wanezali a propriété sur ces bakonzi topé présidence
eyoka kimbela wana ke sans rival aza malamu te ba délégué bato wana malobo na koloba euti na monoko na ngate eza malobo euti na monoko ya bandeko. Donc disons je vois là il y a sa nièce aza mokolo yende mutu expliquer ngai makambo na obetela bino pamba te yende mutu akolamba po kende même le pasteur sans rival ba ebisi biso ke présidence et délégué ki bato ba ki pour que bazwa sans rival balongola na hôpital obino bolobaki ke za propriété ba memi na hôpital moko ya munene ya mboka na biso awa. Parmi ba information fallait topé sabino yango wana na ba balingaka sans rival to sengi na bino ndoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pèse au fouti mbongo pour partir à Porto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndoko sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Tuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Porto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Ah na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé comme bazana niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone vous en montez déjà vous en ango on a 3 numéros pour Paris vous en un numéro pour la Suisse vous en un numéro pour la Suède. Ah non 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 Nazareta nous allons la Congo Sili Julia ngana kangisa kia fufu Ya modé yo bandika na fufu. Oui pour la Nazareta dans un système mbimbi na mbongo shingo mon ok vous allez Silio Sarita qui dit sérieux. Bana ya Canada toye koyebisa bino sango ya kitoko na kati ya Calgary. Couple Kibala oyo bautaki Londres na bokasi ya le grand producteur Blaise Mangindu Remangola baza ko se produire na Calgary le 28 samedi le 28 oyo septembre. Samedi le 28 septembre de 17h Tito Kolemba. Bakozala bongo accompagné na groupe ya frère Micho Mundos pona koyembela nzambe. Boya samedi oyo le 28 septembre de 17h Tito Kolemba. Toyembela nzambe, tobetela nzambe milolo. Na Calgary ekoyinda mabe. Boya bino nyoso tu bozalaka na Québec, bino nyoso tu bofanda na Canada, de partout. Bozalaka soki wapi? Toya na Calgary pona kokumisa nzambe elongo na couple Kibala oyo bakozala accompagné na frère Micho Mundos na groupe na Emudba. Ekoyinda mabe na kutu na uzala. Bosambela pamba te boza na posa na ye toza na posa na ye mboka ya na posa na ye bayo mpe bolingaka ye koleka bokokana bobenga ye boyebise sans rival mais la jus mais la sucré
Borobenga na plus 243 85 57 71 771 plus 243 85 57 71 771 des numéros Bokobenga pour besoin sans rival bo solo la naie pour que vous soutenir yena maloba na bino na moi eloko na monio kani opesa soki kola asimbio vraiment sans rival bazali parmi batoyo babunda bako bunda kino lelo pona ekolo aza bato na témoignera là na kindaki Afrique du Sud na ibsaka bino atika ka Jobour akatiaki ti Pretoria po aya ko la petite sœur nae aza parmi bato yo bayamba kinga en Afrique du Sud na monaki ye na pesaki 10 francs na ngate 5 francs na ngate na yokaki ke ndeko nae congolaise leki nae collègue nae consoeur nae aza en Afrique du Sud alongwa Pretoria et disons Jobour voilà alongwa ki Jobour ayo talanga ti na Pretoria place Nazaraki payer mon côté vraiment juste un marque kinga et marque kangati lelo yango soki mutasale lo bolam fozong sape bolam wana la princesse na monelo na sate kolongwa na ngai awawa naza ko se forcer na koma bisika akoki ozala mais na ebisi bino nyonso bolobaki na nga certifani yebisa sans rival à zone Afrique du Sud mais na ba renseignement ndenge to tuni awawa bo se préparer parce que sans rival bientôt à zone Afrique du Sud ndenge to sololi awa en famille ndenge ba annoncer vraiment sans rival à zozonga Afrique du Sud place à Zalara parce que famille nae place à maîtriser sous collègue malam kolongwa mboko Congo les Afrique du Sud bozala nae bientôt en Afrique du Sud quand point d'interrogation beaucoup tout na sans rival les années poison les années typhoïde les années soucis les années tension point d'interrogation na mikolo ezoya je pense que na rotande la sans rival micro soki nzambe kaka oya pesaki pema a continuer ko pesa pema to rozala na plateau to beta masolo ba question eza ebele mais pona lelo annonce na kopisa bino angwana le 17 samedi 17 août je pense qu'il y a papa Nabiso et Pafras et Kobima hein au plaza combattant il dépêche ma casse abundela pe mboka ayaki awabeli akufi na sac des émissions si Dieu le veut lundi de matin ou bien avant ou pendant ou après enterrement ou bien matin na eto osala élément na famille parce que naza na contact de na famille mais loko eza ko empêcher sa concert bobi soki milula minene ezali donc ozana les nazaréens ozana concert ozana boy vraiment nyonso wana ezaka badon nzamba pesa donc tozo luka to satisfaire mutu nyonso to mais famille déjà tozo sola makambo eza kitoko bokoka makambo eza pe moi ebele na éviter si la famille bakozana capacité wana capable ya ko déclarer on a caméra il y a les nazaréens pour clore allez-y comprendre que monsieur sans rival n'a pas été rejeté n'est pas rejeté na famille disons présidentielle donc famille présidentielle et soutenir retenez que sans rival va changer hôpital retenez que sans rival à Zozonga Afrique du Sud c'est un peu ça information naza na yango na beto na balabala te na beto na katanda kuna ye libota na ye bazana ngam kuna bamba olamba c'est un peu ça quant à moi je vous aime beaucoup restez branchés sur Nazaréen TV le 24 août village Temba Kola Matakak atika bisika zali parce que biso na sawa tokobina pe toko adorer le roi des rois que bitenga pina roya otika na sans rival en Afrique du Sud c'est même si dans roya otika sans rival en Afrique du Sud na tike pina zongi c'est juste l'ambiance ciao au revoir Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda,
Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Tokozalana pona koyemba. Kembo alléluia. Osana na Yahweh lele. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Temba, référence rond-point, Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoubou. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafu